bonjour, bonsoir, ça dépend quelle heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autre m'a dit qui n'a donné quand l'autre était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède, Nandila et Moussala, vraiment, Toboaka moi numéro po, dit qui na TV ezala. Ezala na stand-by te. Mbote mingi na ba nouveau abonné et puis bienvenue. Sentez-vous à l'aise ici, c'est la famille. Ba gros coucou na bino et puis merci. Nandenge bossa abonné. Un grand coucou na abonné ya kala. Na ya sika et puis na embrasser bino na tine bino ba gros bisous sika bozali. Merci pour na ba soutien na bino moralement, spirituellement, vraiment pour na ba remarque. Vraiment un grand merci na ba sponsor nyonso officiel ya diki na TV. Donc toujours bon na okende musala ba bisous kaka et puis ba courage na bino ba ope bola muki pour na okende musala ba toto ya Congo pour na ko gagner temps. Boyo kali solo Mama na paciência. Aqui no Sueca é muito frio. Malili moko ezawa bozali kanisite ya mutu echauffe na malili. Ya no habite na mami kapereke. Bomondeni simbi no. Batoto ya Congo yoka lisolo nakangi mobala yaya azosala mariage civil. Nakangi mobala yaya nanga azosala mariage civil na Kinshasa la championne. Ngai bakitaki ngai mbula ndezalaka kaka mpona kozwa mokanda na bamboka oyo tofandi. Mais ntango na ye poto nazali deja na 21 ans. Mais na ye kokoma poto na age ya poto na 16 ans. Donc mobala yaya vraiment nde kolinga kaka kosemene na bamakambo na ngai. Et pourtant ebiki naza grande fille mais ezaka mpona zwa kaka nde basalaki bakitisa age na ngai. Mais ezala yaya ezala mobali nde bakoma ekosala nini koluka bamema ngai lokola mwana moko moke. Et pourtant nazalaki déjà diplômé et pourtant nayebaki déjà esi na banda ekolinga. Donc voilà un peu. Donc balingi neti basangisa ngai lolenge mona bana bango okoloba boyeboye te okosala boyeboye te okosenga boyeboye te. Mais avant na ye nazalaki na mobali na ngai vraiment oyo asunganga mpe mingi même na vie oyo azalaki mobali malamu mpona ngai. Toande kosolola mona tela mosuku ozosola ndenge omona ganse nalingi makambo wana te. Mibali baza ebele ifo bosana mobali wana ya Kinshasa. Yaya okobosanisa motu kaka mobali na ye ya Kinshasa kaka boye. Nde nazomona bamibala yango tozoyoka awa na poto bacouple barelation eza kaka milelo na milelo. Mutu na nga nayebi tobandi na ye vraiment moi 4 ans toza ensemble eza temps mokie te. Donc na kopréféré tosala nini tokontinue bolingo na biso esika esukaki. Ya na biso azalaki un peu bleu anda comprendre te makambo mobali ne ande kosala ye nalobi ande comprendre makambo mobali na nde kosala ye te na ndenge nini betela biso lisolo tosala nini toyepa mwana mwasi o patience topesa kombo patience parce que nalingaka patience mingi aza yama na nga deko ensemble topesa mwana mwasi oyo leki ya ndeko oyo awuti kokanga mobali na ye na komi na Kinshasa azobala mwasi mwana mwasi o patience alobi te ngai yaya ifo fongola miso mobali na yo yo za trop ndaku trop bana trop église mais nga naza jeune ya moko pe oke na shop africain ozoyoka mobala yaya na bino penza pardon yaya na bino bakosaki asalaka nini ayebaka te pardon bino bato botaka Kinshasa bozalaka boyeli kobomelanga libala bate na biya na ye kobomelo libala te. Mais il faut meka kofongola mwa misu na ndenge mobali na yo se comportaka tozoyoka pe mai ninganaka pamba te. C'est vrai na poto na bino basongi bazali mais le mosu mutu paza koloba juste kaka po aider yo azoloba le mosu mwa vérité ata ya 10% eza na kati fongola misu landela ndenge otikaka mobali na yo agere makambo nyonso ezala mbongo na yo ya mosala mbongo ya bana makambo tout mpona soi-disant kimi ya ndako toboyi te na fongoli parenthèse wana toboyi te mobali akoki kogere bino si tu vois que c'est un homme responsable. Pourquoi? Parce qu'il y a même bino quelque part que non maman regarde un peu na 2020 ba projet otoza na ngo yango soki nza basungi biso to réaliser muta bongo eza problème te so grâce à kozwa mobali ya ndenge wana eza problème te mobali ko gérer c'est pas synonyme ya lisumu bien te ya kiyuma te couple na couple etala ke la championne ndenge aza wana aza mwasi mais azali nini kombo na nini azali dué
na kosala nini na kosimba mbongo ya ndako epo koyeba koplanifie wana ya libanga na molili eza demande la champion na kotisi libanga na molili batoto ya Congo boya vraiment babiso donc mpona kolobaki eza lisumu te soki mobali azali na caractère malamu et puis aza économique et pas azomema libota na ye quelque part pourquoi pas kotika mobali agérer ndako na ye donc voilà leki alobi yaya fongola miso mobali oyo aza kosala nini azokosa yo azalaka na bamakangu et puis bamakango mingi ye alingaka ezalaka bato baza sans papier donc bato moko oyo baza vraiment na position te oyo ezaki soki alingi bango ifo abande soki kodepense mpona bango Gisle Matumona ya matu nayoki kuna mwasi ya matu Samuel quelque part abimi alobi kala te azosala nini bazobalana yo lobi nini Gisle Matumona likambo oyo oyebi yango bento oyebi yango donc mbote mingi na bango ya ngai mbote mingi na batoto ya Congo ya original depuis Musisa ainsi que toute l'Afrique yaya tango leki alobaka na pardon yo te moto kolakisanga nde bafandaka mobali ubente yo te moto kolakisanga nde basalaka nini bakengelaka mobali omoi na makambo na nga kokotaka te vie privé na nga kokotaka te abila champion na likamba kokamwa yaya na nga azoboya ngai nakota vie privé na ye mais vie privé na ngai akotaka yango de A ti à Z. Bon, le quoi yaya, la raison du plus fort est toujours le meilleur, surtout pour nous les Africains. Tout le bali sous nini. Moi c'est un copain naïe, aya qui peut te pesali moi ba mikolo ba mbula, asala cantine sanya bo makabi nga mobali na ngai. Babuzobonga naza komona o ba nini oyo ya mibali ya poto awa nyonso tout mais la plupart baza moins sérieux aroya kolinga po bebisaka vi na yo te. Oya ngai ayeba te ke na oya poto alinga kangai. Horoscope eko pesa mandenge ezalaka kaka mutu badeklaraka esalaki soki ndenge nini bosomba soki mbongo ezali ndenge nasali nini nayaki koya poto donc eza te ke alingaki ngai po naza na poto bente po na voyage ya poto te tobanda bolingo na biso kala na Kinshasa ya lipa na nguba ya kotambola msu bowuti esika boye ti boye bozobeta makolo donc bolingo na biso tobandango depuis Kinshasa avant même na koma na poto donc aza mutu na ko négliger te po na komi na poto. Voilà, il y a une fille aussi qui raisonne. Mon sou pas ba boy bolingo ezaka na makambo na ngwe belé. Oyo kaka mutema nde yebi le cœur a ses raisons. Oyo même les yeux ignorent même les nez même la bouche. Donc ba tout à Congo, la fille a lobi na salin tinsani na salin tinsani na salin tinsani na salin tinsani. Na ko un peu osala moi ba misala moi ya miki ya poto donc akoma ki mo intègre moi musala yebi kete soki na zwi métro na kiti na ko kende na mele soki na kende na ko kende donc ayeba ki azaki pende so mutu ya sekate na poto. Batoto ya Congo tango mbongo ekoki abia efuna ke lotala ba mama mais ezalaka ke lotala ba mama te mais likanisi ne ezalaki asala nini akene kobala mobali na ye basala nini babanda déjà kotisa makambo parce que ande komona dans 2 ans akoki komizwela ndako na ndenge position ekomaki dans 2 ans une année akoki komizwela ndako makambo esalaka nini ekotaka po ye alingi na ye koperdre mobali na ye te po selo ya na ye azoyaka poto poza na poto abite la championne tolingana ntango sango ata ya poto te ya na biso akenda poto kala ba plus de 15 ans abota na bana donc espoir ezalaki nango te ezaka kope monanaki ndenga na yaki mais ça n'a rien à voir avec yo copain na ngai alingaki ngai po kaka na poto tolingana na biso kala la championne tolingana kala mutakoza lem suna $10 bo changer penda peso $8 yemo katikali na $2 mibali bayebaka ye na tango ya ndengo wana ozomona kete mwana mobali oyo soka zui na koza na esengo vraiment là je salue mon champion les champions de mon cœur Esi Kazali donc vraiment bambote mingi donc voilà moi si akangisi mbongo akiti Kinshasa wo pour kende kobalana na copain na ye po bafanda parce que c'était l'homme qui la rendait heureuse donc voilà la fille tanga komi Kinshasa e ba mama e boy tout bino boy ba mama baliaka na ba kopo mama koloba te nga mbali na nga yo yebi copain na ngai ye wana ndenga na lingi na fanisa makambo yango na ye to sala civil po makambo kende kokota tango bakenda kosala civil alobi pare batiaka mwa bakombo bafishaka kombo na commune bakenda kobala bafishe bakombo atala boye la championne Dikina Onekanda Gisle Matumona Ruth Temo la boga atako komonge kokanaka Ruth Temo ngana yebi na la boga lisusu eza na 1000 chances que ezala la même rue ya la bogoso ya Dikina TV batoto Congo atali kaka ayebisi pe kopene
kombo ekokana komba mobala yaya na preno na makambo nyonso mobala copain na bisi ya bia bakombo ekokanaka ngai awa naza na combien de couple toza na poto te oke ole mosusu baétranger baza ebele soki okutani na onekanda mais soki okutani vraiment na onekanda c'est que eza vraiment no moko un peu je peux dire privé non mais baza na bango mobala alobi non e arrivaka mais azali na mwa basensation bafeeling moko ya malamu te mokolo ifali basala nini babalana ekoki ezalaki mariage commun si je peux dire na commune plus de 10 personnes donc baye wana bazolanda mateya eto bango bakoti na clôture ya commune ezalaka kaka alongi na ye alongi na ye bao bazoya baza koyamba bao bazoya kopesa babizuka ndenge wana donc na mwa mopanzi moki ete boye mobala grande cercle dika parisien akiti na motuka na mwasi bango mpe kuna boyebi kaka loyenge mobali ya grande sœur na ye mama na ayebaki ye bandeko ne bayebaki ye bato mosusu mpe na famille basali nini bayebaki ye botalaka Facebook ebomba nango lisusu makambo te ata mona ye te me ayebi ye baoyo mpe bamona ye ntango ayaka Kinshasa souvent bayebi ye batoto ya Congo abila champion nabalaka me na basusi nabalaka me ezalaka neti mokolo nde nasimaginaki te mobala yaya asali nini arécupéré mpe belle famille ya mwasi na ye donc elobi nango moswamba this is you oyo eza yo donc atala bi baoyo baza awa donc omoni ke moto asali nini afane na mbala moko ozomona ke aza liso à l'aise te alobi bayala mosusu bazalaka misu makasi lokola soki eloko nini bakeye basali nini bayambi bofrère yo ozali ya soki mwana mwasi wana soki ayebaki ke mobali azalaki marie bien te pape marie te toyebi te mais bakoti na salle basali cérémonie moko bango bazalaki bato donc nani comment je peux dire patience na mobali ne bazalaki bato presque ya nini ya liboso ntango basali ndenge ezalaka ensemble ntango bake kosigné soki boke kosigné fosala nini bobima ntango bake kosigné kuna loyenge wana eto mama bango alobi te botika bandeko mbala babi te il faut bototelema tosala nini tolobake non mwaye babalana eza te sikoyo bino bokotelema bokoloba mwaye babalana eza te na ndenge nini parce que ye na ya na yo batikala jamais kobalana bafandi ka ndenge bafanda babota bana na bango donc l'état yebi te ke mobala ya na bino aza marié sikoyo bino bokotelema boboya libala oyo na ndenge nini bino boboyebi na famille eza na bato mosusu bazalaka balogique eza na bato mosusu basalaka nini balinga kokalme mwa moto esiki ezalaki loko ezalaki libala ya patience babike te to se concentrer na mwana na biso tosala nini tosepelisa ye base concentrer na mwana na bango basepelisi ye basali ndenge basalaka bakei wana etu oyo etikalaki na nsima pansesa babi nayebi te mais ntango feti na ye eleki makambo nyonso abengaki grande sœur na bikena oyo yayaye awawa mobali na yo aye kobala ntango mobali na ye kobala awa tokutani na ye pourkui ngai nayaki mpe kosala makambo mobali na ngai eza likambo kobombelo te mpo nakomi deja grande fille eza likambo kobondela te sikoyo nde naloba babi nazolanda 24 ans na ngai age oyo mama abotelinga donc nakomi déjà jeune fille grande fille donc je suis déjà prête à kosala nini ya kosangager nde nayaki nasala likambo mobali na ngai mais à ma grande surprise tokutani na mobali na yo na même cérémonie ya libala yoka ya mwasi ozalaka na bilobela ya patience ozalaka na bilobela pene soki okomi kuna olingaka kaka kopanza mobali na ngai sango ngai boye etu keba na yo bimisa monoko na makambo na ngai abi na pasi oyo mama ayebisi ye même chose na pasi oyo nani na pasi oyo bandeko no bayebisi ye même chose nafandi mpe nasali mwa 2-3 semaines nazongi poto mais mobala yaya ntango amonaki déjà sa babysitting donc après quelques jours kaka akomaki déjà poto mpona kokalme mwasi na ye kete bafi ya Kinshasa basali nini bamvutaki ye blablabla eto makambo ebele abila champion nga na kinoise naza vraimen kinoise na ndenge ya mabe te me na ndenge ke miso efomwama ngai
to soki kaka wana te donc tosalaki mpe nini nde ezalaka basalaki mpenza enquête na bango donc eza libala ka ya sika te mobala ya ye esi abota na fille wana mwana moko abota na fille wana mwana moko ndenge akendaka zonga donc ezalaka vraiment libala donc souci na mobala ya ye ezalaki abengisa mpe mwana mwasi na poto nayebi te soki na likanisi ya deuxième femme pourquoi parce que bolingo ememelaka bato makambo ebele ozomona neti ozomona te mosusu akomona baobi na bentesele na makambo ebele bolingo c'est ça mapendo mpo abengisa ye na poto biso na bino toyebi te ntango akomi na nini oyo na poto ayebisi mwasi na yeke te ezalaki banvoutema omoni na Kinshasa bafi ya Kinshasa bazokende bikota-kota alimbisa ngai vraiment yo nde mwasi na ngai yo nde mama abana na ngai eto mais yaya patience ntango amoni mobali asali ndenge wana nde ezalaka kaka mbongo eleka lisusu te soko ogere mbongo na yo ni ya bana na nga ni ya ngai pourquoi tofani nga na yo plus de 10 ans bando banda kogera mbongo eloko ya malonga eza te ataki te mama tosomba ta un quart oyo na soki na nini na tele soki wapi na mona te ata appartement obente nini awa eza te meme ata motuka malonga tokolaka te donc depuis banda kosimba mbongo wana eloko ya malonga asala nango eza te mwasi afongoli miso kote wana mais mobali alobi kaka kete envoûtement lango ya la champion na ye koloba c'est vrai eza na makambo mosusu oyo biso moto mikotisaka na kati bofa ya patience abandi kosala makambo ayebaki pourquoi oyebi kete nazokende na ozokende kobala mwasi eto wana batoto ya Congo tozalaka même sérieux nazoloba kaka mpona mibali ti la champion awuti Kinshasa na ba jeune garçon bayebi ke basi ya poto ntango bayaka Kinshasa mpona kosala n'importe quoi basi ya poto batambolaka na posa na bango soki ndenge nini donc ntango bayaka eza mpona kosala nini kose dégager ok donc ozomona kete motoko azosala nini azomekane pourquoi parce que ele mosusu mpe yo oye na condition wana oye kotalisa makambo oyele mosusu kosepelisa nzoto nde yango wana batoto ya Congo c'est pas seulement les hommes ce n'est vraiment pas les hommes nazobeta sete na basi na mibali bakoma okende kosala ba n'importe quoi na Kinshasa franchement soko oyebi kele mosusu ezosimba te lobelo mwe moto bofandi na ye zala un peu franc ke ma mère papa ezosimba te ngai natalisi na nga bolingo esika mosusu ça se comprend ke ofandi na moto ozokende kosala ba problème ozomilukela ba problème yo moko ntango ozokende kobala wana nalikanisi nini ya tikala na Kinshasa yo ozala koto oyo comment tu peux te partager est-ce que vie na yo, vision na yo, ce que tu comptes réaliser dans la vie, tu crois que tu pourras les réaliser avec des femmes, tu crois que tu pourras les réaliser avec des hommes, oh, des copains par-ci par-là, pas d'interrogation. Vous savez, mon kilo yo tozaka na ta mingite. Tant vraiment ezalaka mingite batoto a Congo na oyebisa bino. Oh, kendele msusu kota na muta yebi depuis bo mwana. Aso kanisa bi abengo, bébé Kati, te, eza kati te eza ana. Ya, okoli okoli penza makasi. Le msu ye moko kola na ya zo mona yango te. Mais ya baleki eza na facilité ya komona yango. Omoni biso to sala mwa bozoba mingi awa na poto pona nini. Outi poto oye ofandi soko botami awa gloire à Jésus mais soko yaki na ba age moka ta ya mukie pantalon oyo na koyeba kolataka ba jaquette sala nini ata muta komi na 40 ans 30 ans 50 ans 60 ans azokanisa kaka za mwana muke preuve ezali botala comportement na biso mingi na ba Facebook na ba YouTube omona ba commentaire ya bato okanisa mwana 12 ans nazo commentaire nzoka papa mobimba na mandefu apembe na zone batoto akongo muta kobima mandefu apembe. C'est normal parce que lilo même déjà na 30 ans bato babima basuki apembe même na 20 ans babima basuki apembe mais soki komiti na zolo cela veut dire âge kei mais le quoi eza na poto muta yebi vie gaute muta yebi vie janté donc vie azo mona kaka mais na Kinshasa tant pende otambola babe ya na bonjour ozo banga te nga mwana ya Fani atikale ko bota mwana na siba na nga tant na voyager mwana nga komi bo c'est que tozo kola tu vois. Yango mona la plupart même ya bato bazana Kinshasa déjà 25 ans 30 ans 40 ans mona mutazo se comporter digne bango nyoso te
mais azo se comporter digne na âge na ye. Mais biso a na poto na basi na mibali tozo kola te di na yebite soki ya nini to sala aveugle te na baposa ya mokili biloko mosusu ebongisaka objectif ya moto a moins koza na mwasi toza na mwasi oza na bana ozokende kuna oui okoki kobeta libaku ça peut arriver à n'importe qui mais ozolingi okende komema engagement après soko esimbi te ba AVC basusi badépression basi ya poto mabe mais ntango yo moko ozosala ozomona te mibali ya poto baza besco mais quand toi tu sais pas te comporter comme une femme digne ozomona te mais mpona koselama te toza bata liboso batoto ya kongo nalingi bino ya trop donc la championne akende mosala toyote kokotisa mabele nyongo siko tokokotisa mondele nyongo vraiment bagro koko na bino nyonso oyo bolandi nga bazwi temps ya kolanda ngai nzambe apambola bino journée malamu dans le Seigneur. Bye bye.